Kilimanjaro. Non. Kilimanjaro. Ninja 40. Kaya. Marina là-bas. Modero Totokani. Aïe konte. Aïe konte. Maman Nzambela. Azaï Conti. Asala ni na mboko. Nzambe. Asala ni na mboko yo. Atali mboko. Kwa nini bolu kwa ba problème bo. Partir aux autres bien te pardon. Aux autres qui n'ont pas Eza bato ba ye ki jale lo mkimikolo. Elo mse bongo ba non ki bon mwana. Nani jalo la kimikolo? Aisha. Belleville va payer trophée parmi 50 femmes qui inspirent. Si la reçoit trophée pour Kumpanda Sombela, s'il a inspiré Banana Kindumba, c'est ça la différence. Et il y a Kumpanda Sombela qui. Il y a qui boutou moi rappelle si Kumpanda Sombela. C'est compliqué. C'est que les bons mani nanda lo bakebiso ta la fille mais que plus to yaka a. Mutroko la mayonnaise. Akoma nini. Apesa nini o eta mata bika. Tala baba nini baba bilo rebelle avec ça. Akoma fait business ndoto. Business. C'est que a baby sa éducation ya bana basi. Mama Nzambe na ndenge nini susu le bata. Oyo sa fille ma XL na moi makasi. Ala kisaki penanga mwana modero. Tezela ozo shopping. Ala kisaki kaza mwana modero sala nini. Kasi ando tourner ba fille ma XL. Modèle dans notre film. Oh bon scénario ya modèle ça scénario éducatif. Éducatif. Oh bon tant na film ya modèle moko éducatif. Est-ce que partout qu'on est capé? Mayonnaise il y a encore na vie artistique, aza mal éduqué na vie artistique. Ah non. La vie artistique à Belleville ndenge nini keza bien éduqué. Voisin na Makalam. Ma petit pas vendre na WhatsApp. Côté moi maman Azuma. To mon a déjà. Qui na continue qu'à filmer. Ça continue bombo. Bombo. Ya. Ba ko fibo loko a bombo. Elle était là. Elle a fait la maquinine. Non. La maquina. Comme si elle était maquinaise. La ligne. La maquinaise. La maquinaise. Kaka na ne oyo to utayi na histoire ya partous. Partous c'est pas banane. Ah? C'est pas banane. Ba bombo. Ba bombo. Ou bazala wapi? Ou bazala pas si là. Non, partout au maman ma bé. Ah, tout qui est. Il y a Abakouk, comme je disais, Balobaka, qui est bino beaucoup plus. Vous allez toujours focaliser dans Oezali Mafinga, mais vous qui pas qu'à filmer. D'abord, vous évitez ceux qui les lobes. Na lobion. Bon, muta lobion on a pêché na mutu. Notre bandit mais sur casse côté. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir sur votre chaîne Haute Bascule. En tout cas, mesdames et messieurs, chers internautes, malgré que nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous en aurons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En ce moment, c'est moi votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'élève des casses l'artiste, je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur Haute Bascule. Balobara toujours. Dire na continue à Koloba. Biso Haute Bascule à Katoko et à Kate. Vous m'avez vraiment manqué. Vous m'avez tellement manqué. Je suis là, le petit-fils d'un bon maître, Exode Mikebi. Je suis passé sur ce plateau
plateau. À ma droite, je suis avec Bianca Zanga. Et puis, à ma gauche, CPI. C'est CPI qui parle. Avant de lui donner la parole, je serai vraiment surpris. Binonio sur beaucoup qu'à moi. On va faire une petite minute comme ça. Tout à un film. Tout à aussi ça homicide. Tout mon film la sika. Oh, il commis déjà dans le 3e épisode. L'autre qui est dans le 4e. Maman comment qui nini. Vous avez extrait. Il y a 3e épisode. Le 2e épisode. Il y a 2e épisode, oui. Vous avez extrait, il y a 2e épisode. Bon, mon nini o mama lambi, nini o mama bongisi, nde tokozo nga susu, pour na pesa ba na ba sur vandi pembe na ngama loba. On se retrouve dans des poussières de minutes pour na tobanda siko émission yango. Ciao. Eh koyaka te. Koyaka te. Soko je apona ko bebisa ba imeka ba koyaka te. Oyoki? Boni boye ko tika soni ni wana. Omoni lo luki. Ngana olo bana yo lo bana nga. Ngana bambo. Ngana camarade. Dans mon chami sapi boye bana no la chami sapi. Ngana camarade no. Daile fili ko landa ete. Yo mon nga place bat ba bonde la ko nga pe no bonde la. Na rose bêtise no roi fleur. Et donc kuna ma marele na zuya za komo tombola yo apesi mutu makasi ya ya komaka batu bakasi. Apesi mutu makasi taza mutu makasi na ndenge na emoko mama. Sika opose la bato batu makasi. Azale kina utika ekaka mama na ngai. Auto na impolitesse ne banda ke no ngonde na ndako. Azale très impoli. Daily tika ka yoza ya yazali kina yo betika na nuko malo mi falo ba poza ya ya yo se dika nzambe o na bo dika mo ngaso bo Pierrot tika nanu tika nanu yo esiki telinda mama na se poli yo so tika ngaso lo bile oganga elingai me yo za leki ya falo bana yo za nani ya za nani falo bana ya yo na mkolo no Pierrot ya kana no mbesi no Pierrot nyoso yo mtoluki ngoti ya ukata na makabwa no basepela na emungo yo kana ati daily kako lia siko tele makamu zo lukela kana famille nanga kana ndo ya sute na yeka ngaba ndo créer ngaba problème na yena ngaka na so natangi comment na été atika le bapanyi na impoli c'est dit comme c'est impoli très impoli nanzimi hypocrisie na kama mnoko oh ya kama mnoko Zoe bokende. Eko yete, vanda kuna pa marelen. C'était plus mieux. Impoli. Et puis na ndoya. Na banda ko longa. Pierrot. Na bengo zoe bokende kuna na benzo oboto bateka kibonoko po na $10. Bateka kibonoko. Na lobi na o nyama. Na lobi na o nene. Nyama yo moko pe munene. Bokende kuna bolongana. Ta obiki Linda. Obiki sana nani? Obiki. Asa susa teni na ye. Mais bon on va te papa. Alors maman te te so na félicité. Moi non est hypocrite. Voilà, de retour sur ce plateau. En tout cas, Bouti Kozwa, deuxième épisode de notre série. Oh, maman Belvi Kandi, à Komeli Bisso. En tout cas, oh, Bozana Banda, Bosepeli. Parce que maman a commis tout un homicide de plus de 2 millions de vues n'est-ce pas si un film Mobimba. En tout cas, famille Libota, Nenge Boyokana, Madame Belvibo continue toujours Kosala Yango. Comme je disais, je suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Bianca Zanga à ma droite et puis CPI Darlene Love à ma gauche. Je vais profiter directement, dire un grand bonjour. Je commence à Bianca Zanga. Bonjour. Oui, bonjour Exode Mikebi, bonjour à Darling Love, à CPI. Bonjour Bianca Zanga. Moi j'aime car Darling Love dit que, mais écoutez-moi, c'est CPI qui parle. Mais non, c'est CPI qui parle. En tout cas, Zanga Bisso, vraiment, merci. Bien, pardon. Bon non, tu peux se malobater, pardon, Zana qui m'a. D'accord. Bon retour à toi au pays, donc ma belle Bakoko. Merci. Et merci beaucoup à notre manager de luxe, Papa Tigre, depuis Texas. Il y a Yango depuis Cornebif, donc il y a vraiment Yango, on a Papa où met la place aux Alibota Mobimba. Un grand merci à Poutine de l'écriture, Madame Belvi, VIP internationale, la reine mère, Maman Mokonzi. Il y a Yango, on a merci. À mauvais propre. Merci. Anthony Chiyobo. En tout cas, voilà, merci beaucoup. À ma gauche, je suis avec CPI Darlene Love.
qui j'ai dit bonjour. Bonjour Exode Mikebi, bonjour spécial à Papa Tigre, un grand coucou à Madame Belinda Kandi que j'aime beaucoup. Voilà. Bambote Nao Maman, que le bon Dieu te protège, Maman Koma. Mbote na babaz nyon sur la maman chérie à moi si Tata Nana Poi que j'aime beaucoup aussi. Voilà, merci beaucoup. Loko la Ezaïk Maloézé Panayo, tout le monde directement, tout le monde qui awa et belé, y a Abakouk, comme je disais, Balobaka, qui est bino beaucoup plus, vous allez toujours focaliser dans quoi ezali ma finga, mais mon qui pas qu'à film était. D'abord, vous évitez ceux qui les lobes et bon, Moutalobe, on a pêché na moutou. Et notre bandit, monsieur Kassikote. Ah, monsieur, c'est bandaki. Notre bandit Kassiko. Continue question. Voilà, Yangouana, par rapport à si j'ai un de ton est-ce que d'abord, premièrement, au Yebida Nanou, filmé au Ezali, na bella production, titre et film, mes amis. Mon vouloir m'a conquifié. Mon vouloir m'a conquifié. Ouais. Voilà, mon vouloir m'a conquifié. Dans mon yango, deuxième épisode déjà Batali, tu comme on appelle extrait à film, Lelo Boye, autant qui première, autant qui homicide, autant qui premier épisode mon vouloir m'en conquifier, autant les deuxième épisode nango, Lelo Boye tokolo baboy troisième ekokota, Lelo troisième ekokota déjà ouais. Donc na nyoso wana ndezo mona na parti wana e bandeli, ezo kine ndenge. En tout cas, Madame Belvie Belvie encore, hein? Film à la biso, mon vouloir m'a conquifié. Et ça film maman Madame Belvie a joué qui vraiment tant ya comment parce que il y a trop de bêtises. Quand on a né oyo, to utayi na histoire il y a partout. Partout c'est pas banane. Ah? C'est pas banane. Babombo. Babombo. Ou bazala wapi? Ou bazala pas si là. Hey! Non, partout au maman ma bé. Ah, tout qui continue. Ah oui. C'est comme on voulait conquifier zo balanana partout. Ma belle déjà monaki. Monaki. À monaki parce que na mon vouloir m'a conquifié. Tout le monde a ndenge ba mexicain ba benga à maison close. Et si ga ba tekra ba fi ba ça la business ba fi. O to mo la muchopi azawa na za gérante mais na ebité. Et là on peut bon encore préparer ba tout moral. So tali muchopi ne pe na de on sale la tabo. Et alors le moi stress. Muto sala mo selon ye. Malgré ye a sala kaka. Pour fi mususu ayaki wana muchopi fasa zo répondre à ça c'est na za piaka. Surtout aux olinga kilé au salanga bien aux homona mais et là on a des choses que là comme moko boye tant mutazo salango ba sens na yo nyonso ya bo mutu et ko banda pe ko reprocher sans que muta reprocher aux homona sikoyo ole kutu azana na moi conscience moko boye canalis Muchopa zoya lisusu ko baby c'est lisusu moral. Mais si ko yo to kende to zaka na yo avant to pesta maloba et pas bien ka ndo lobby et ça na batu lisusu basala rango selon ye. Mais est-ce que na mambo o biso to dans on a beaucoup plus na o biso to mona ka internet o ba partout zebima. Est-ce que ça na batu lisusu pe le roi yo to tanga batu basala yango ça na batu lisusu pe o basala rango selon bango to mutu moko ba tinda bango basala yango. Omoni ya lelo oyo parce que komi mabe omoni na torocha na kala et monde évolué te za na bato musu bakota balabala omona musu pona na place au vanda te pona boye na ba parenté yango na sala eloko moboye mais ya lelo sko ba fi ba commencer na na conscience na bango nyonso na consentement na bango o sala neti bando ba se retrouver pas si là bon ba sala ngona ni bazo sala ngo po ba enviaka la conscience na bango moko na conscience na bango moko non c'est bon pardon bango ba utiliser bango te makasi pardon tout pisa bango ndimi bombo bombo ya bako fibo loko a bombo. Voilà, merci beaucoup. Vous comprendre pardon na ligne pena la kati maloba po bien kazanga to banda no na sisi de la raté zanga loba kaka. Vraiment, moi
moi je disais bravo à Madame Bellevue. Voilà. Parce que dans mon accueil, moi, c'est bien qu'elle est savante. Savante, oui. Dans mon Madame Bellevue, vraiment, c'est comme si on dirait Nzambe a soufflé à Kaye. Parce que, et ça ne l'autre mon côté, et ça, la marne internet, sans que Madame Bellevue arrive là. Ah. Quand il leader à Zabo. Ah, si vous avez un ou puis qui na tiroir, tant partout, c'est ça, ou des amis na tiroir. Déjà. Ah. Ozomona. Madame Bellevue, à un hôtel, sera bisoka vie réelle sur scène. Ozomona. Total, le long de Moucho, pas au Tekabatuti. Tozaki peut étonner tout le monde ba biscuit peut battre kabango. Si vous avez un Tekabango kasi. Ah, entre parenthèses, il faut retarder. Bah, on a manager. Manager. Ozomona. Bapangi. Ah. D'ailleurs, comme manager théâtre, manager Azali. business. Ah, il y a beaucoup plus la deuxième chaîne. Ah. Ya. Yo le baza plus nin oyo na deuxième chaîne. Mais écoute, ils ont tout travaux est permis. Donc tout travaux là-bas, pour les a permis. Donc pour les a volontaire. Donc tout est permis. On reçoit marteau biminango, on reçoit si, on reçoit CT, on reçoit tout. SB, il y a une logique. Que ce mona. Madame Bellevue, quand ça biso na film oyo. Faut te montrer quelque part puis européen. Azoye mabeta gila za na coquette. Parce que musu to moni pe Pierrot aza susu na le andaya. Tozo ye bate. To moni kuna Linda, maman étoile na papa Gia mabota ate. Si madame Bellevue na te biso nini. Ah, parce qu'il faut comprendre que tozo na mutu oyo Nzamba pesa inspiration oyo arrivera biso à chaque fois. Voilà. Moi non c'est bateau. En tout cas ma fille oh ça deuxième épisode moi j'aime pas. Ah OK. Famille Libota en tout cas neza bongo non tomata. S'il vous plaît. Total la deuxième épisode il y a homicide. N'enge frappa. N'enge frappa qui. Alors film zo mona na eleki homicide na goût. OK. Bon lui na le titre hein. Et le ballon titre. Ah, mon vouloir m'a conquifié. Ah, ça mais madame ne va pas comme non. Non, Sabino. Voilà, mais c'est en tout cas famille Libota top. Donc ozo banana bi ozo lancer message pas nani ma famille Libota bata la fille mais pour na ba vie on s'est bien mais est-ce que les boye comment on a madame Bellevue côté la biso filmer mon vouloir m'a conquifié. Tout mais quand on analyser par rapport il y a titre. Mon vouloir m'a conquifié. Pour ça, nangai, ne esalinga mabe. Esalinga mabe. Et rendre yo victime. Et rendre nga victime. Siko, est-ce que malgré tout, Madame Bellevue a compliqué biso na scénario, place biso to luka yango yo, ya roki na biso côté mususu. Ndenge yo zo mona. Eko kinde ndenge nini parce que nani azama, nani andimi, nani ko rendre mauvais service. Ndenge nazo mona là. Kenny pe na moni Bellevue ko nazo pesa un conseil que Kenny mukola lo baka maloba solo mais zakana efficace ozomona c'est comme ça dire Kenny azaka mutu mo kamana ma benginga kamana nga sali boy na boy côté kuna pe Linda ozomona abotsa mbale ya bato côté kuna pe to mona Pierrot Ndombasi azana coquette na besre pe to monie na mama Léa ce que tozo ebate dedans c'est qui nani nde conquifie wane kozwa nani consommons-nous OK consommons Bellevue TV consommons-nous ça voilà la question revient à ce pays mon vouloir m'a conquifie c'est quoi par là donc volonté nanga et rendre nga victime. Victime, oui. Et puis nakati wana plus m'a conquifié tout mona pour na côté classe Papa Tigre. Oui, c'était hier. On a déjà tout le monde a pas infidélité za katiwana. Voilà. Tant tout le monde infidélité za katiwana. Tout le monde déjà comportement il y a lobby dans deuxième épisode il y a mon balo atika
Pati na défaut. Nani? Ah, nzambe toujours Papa Blaise. Mais nzambe na Papa ngai. Blaise. Atika pati nani? Na défaut. Eh, maman na Talinga sa nzambe. pati madame, pati melanga, basa madame. Eh, otangi kombo nyonso. Maman na nzambe. Ya boya na ye. Ya boya na ya rata chance. Ah. Lelo ma pati ka voisin na ma ya kalamu. Ma kalamu. Ma pati pa vana na WhatsApp. Côté moi maman Azuma. To mona déjà. Mabe, ok na continue ka filmer. OK. To mona déjà comportement ya papa la biso. Comment les qui manga? Blaise. Tonton Blaise, to mona déjà comportement na ye. Au moni maman Marie-Jeanne abetaki biloko moko boye. Comme si tonton ya na infidélité wana do ye plus à na tante boye il fallait ya na famille matanga mais oyate. Tu habite infidélité wana pone na omona ewuta na ngamba ya tonton Blaise. Ah. Ne pe na moneli. Surtout to baby sa scénario te. Nde na moneli. Et bon si côté Pour moi ça tonton Blaise ana leki na ye. Avant na ndaku wana. OK. Leki na ye tonton abota tonton Blaise a oboko lele moi. Leki na bota papa mwana ayeba na ngate na kundolo pe. Tu habite bevi pasa na nga sa biso. Ça nini compliqué. Siko liboma ni na ndolo ba ke biso tala film était plus to ya a. Bon bibi no beaucoup plus. Et surtout tableau ya Ronel Ikosi ada ilunga par la papa Serge. Tableau za mère. Tableau za mère tableau. Ah, consommons-nous. Consommons Belgique. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, là, vraiment, c'était la partie. Non, au moins, le CPI à lobby, c'est très capital. Hein. Voilà. Mais surtout, autant la sortie médiatique, surtout, autant la de côté de Kosi. Tout à la bango. Et total rappel, grand chaîne, grand jalé le loco la biso, mais ma chaîne à mon bondo. Ozo mo batala ngo mobondo neto kozwa te mopandi wana to kozwa neti chaîne ya Vincent yepe pour le moment ça déjà de la silette ah yepe ça déjà le tozu ndeko na biso a moi si nous partons ozo ba bien te pardon ozo ngo ki nanga mbamba eza bato ba ye ki jalelo na ki mukolo elo mse bongo banda ki bomwana nani jalelo na ki mukolo Aisha. Non, partout, les quartiers, mon ababité, Exo. Donc, ma solo, au moni, biso ataso tie miniature. Mozi logo ya titre film la biso. Ngengengengengeng. Bamoni. Mais bango nanu na mona te bavanda basa la promotion. Ba film ah famille bota to mi bete na maboko famille bota oye osomona totekaka produit na biso totalisaka na bato combien belle vie aza valeur mais yo ozoloba boye tomonaki awa bino botekaka produit na bino botalisaka combien belle vie aza valeur mais tomonaki ya mayo na sortie médiatique na ye alobaki très bien si lazo gagner belle vie par rapport à nini so peut totali mon vouloir ko yo pozoler là mayonnaise atalela ki ona nenga sima mabe si mabe misa mayonnaise etali savoir faire ya belle vie lokola atali ona nenga tengamos yango wana tengamos sundenge kasa atalela nenga hotel ekena mabe soka bande ko mene ko otala mutu na voix normal la première épisode ya mon vouloir to comme na combien de vues bon poto mona ke belle vie sarana na bana mikete mais bazo mene sikoyo belle vie asarana na bana mikete ko se mezi na belle vie pour belle vie la minute à anniversaire te anniversaire ya belle vie pour le moment ils ont a incarnera film à Yesu ah non bon ma belle belle vie na nani na procès ya Yesu il faut bailler Pilato ya Pilato ya Bible. Azan anniversaire te belle vie. Pilato Bible héros Pilato Bible. Faut comprendre niveau belle vie. Ba uto sala ni na nino nani soki ABC soki fashion wana. Ba uto ko sala défilé. La belle vie elle était la première personne. Fashion. 12 heures. Belle vie, elle était là. Et elle est défilée, elle a fait la maquinine, la maquina, comme si elle était maquineuse. La nini? La maquineuse. La maquineuse.
Elle a fait la maquinaise, c'est comme si on dit, elle était maquina. Aux hommes, c'est pas le premier épisode qu'on est comme il a combien de vies? 77. Ah. 76. 76. 76 cas. Il y a mis ça, moutou à boye. Ceux qui te sont levés, c'est le quoi deuxième jour na biso. Troisième jour na biso déjà, et ben t'as 100 cas. Attends quand la journal levé donc comme ça 100 cas. Yo yebisangai moutou ko la mayonnaise. Akoma nini? Apesa nini o eta mata dika tala baba nini baba bilo rebelle avec ça la sala business nzoto business siko abebi sa éducation ya bana basi mama nzambe na ndenge nini lisusu lo bata oyo sa filma XL na moi makasi alakisa ki penza mwana modero sede wana bateka wana place côté ba oteka ba filme ya tezela ozo no shoppinga alakisa kaza mwana modero sala nini kasi ando tourner ba filma XL modèle dans notre film. Oh bon scénario un modèle ça scénario éducatif. C'est éducatif. Oh bon t'as un film un modèle mon quoi éducatif. Et est-ce que partout qu'on est capé? Mayonnaise il y a mon na vie artistique asa mal éduqué na vie artistique. Ah non. La vie artistique a belle vie nene ni que ça bien éduqué. Ah on la mon ate surtout que on la mo que na nenga si mama be. Na ça la analyse. Obi mayonnaise na vie artistique asa mal éduqué. Mouto a formé modéro. Siko, papa n'est pas éduqué bien té. Mais ça par rapport au scénario. Papa tel père, tel fils. Papa n'est pas éduqué scénario. Scénario bien té. Papa tu vas te dire, ça bassin. Pas le roi. Voilà éducation. Température ko zwa bana basi température à plein tournage. Ba tapoto ba boya ra epwan. Ah surtout ba gaka mikolo boye na passe na souvenir ko tala na ni so bana. Très sale donc mutloko la mayonnaise à cause na monopole yo le bateke si la leki c'est normal lo ba bon parce que mayonnaise au mona bien ta au mona ina sima mabe au mona denga. Ngai lo comprendre si mama be ona ending. Ah moi mutu na sema ko likolo. Na momo biso to mona belle vie. Oh la lobaka ke Versailles ko loba. To tale lis na lis. Ya loba ki bien habito soit na kana ba filmer. Yango doso na ba filmer. Biso siko na ba to uti ko zana o ya lobi ke bazo mener. O mona ke Versailles za tala la boye. Na lis ma sima mabe. Na sima mabe. Ko biso to na homicide to beti de la premier épisode na biso et là na 200 cas. Ozomona si le premier épisode na biso ya homicide to que de 100 cas si to ça d'aba 3-4 jours déjà moi que to quoi tamer déjà na ba 150 p200 ne koka tala arrêtez de faire des blagues avec belle vie hein c'est ça oui belle vie ça moto mususu ozomona batu misu si ba lala biso ne to luka to seku sa bango ozomona ba lala kala bango nyoso nga ba préva la pluie ngala ko yo yebisanga na scène omona sila Azate. Et ça là mais ce qui ngana tangi komba scène tu vas comprendre sila sali après bon attend komba et tirer on va les qui donc ba ke bino ne ba to seku sa yi nzambe oba sila scénario azate yebisanga tote misa yebisanga pour le moment belle vie depuis janvier jusqu'à présent comment na août. Combien de films elle va côté ici? Non, belé. Mais non, on me suspend le roi à Bibazo, mais n'est-ce pas bon plus côté. Na Kindumba. Eh non, partout faut kata. Est-ce que vous avez partout? Oui. Kindumba tonzimi ba lekibana. Bana sko ba lekiba on jouer. Eh Pour ça va mentir hein. Tala ligne na geti, modèle ba papoli. Tala geti ndenga embrasser mort wana. Yé miso ko jouer bongo. Jouer bongo. C'est ça triste. C'est triste. Mutu à niveau ya Michou toche la prêt ata président l'équipe ouais génération c'est ma kasi vraiment ata na bana biso génération montante quand même bana na biso ba miki ba yeka lobi bana na biso junior a obimisa libanda junior kutu soko chena mayonnaise ayebi ko incarner ba l'équipe mayonnaise boyo temsa junior nana Junior!
Notre petit Junior. Pour ça, confusion Junior Lusaou Luté. Tolobi Junior, moi la maison qui est bébé Junior. Bébé Junior. Autre monde madame bébé qui est au tala. Moi la même joie la comédie makila l'équipe mayonnaise banane. Elle est fâchée. En content il sa zoom à comédie. Moi na wana. Au thème ça Junior ananan. Faut comprendre que Bella Reza industrie à cinéma. OK. Mission ça m'a séquité. Na yo soko yé. Ah oyeka beva che fire. Yende bakoria baba. To fulio. Voilà, merci beaucoup en tout cas et inspiré là au lobby soki mutoyer ben sokati fire et si tomoni awa ben vi pas outia ba fire abandi makambu ya nini atelier préparation te boye azomona déjà pour bat misusu total pena ba émission misusu bat misusu bazomi lobela déjà balobi ke awa boye na boye belvi azomi préparer déjà lobby na ye aibi déjà ke makambu za mabe boye na boye bato ebele bazotika na bango ye yango wana azomi préparera déjà vie na ye pour na lobby nde bato nyonso baotika ye c'est pays na bongama penza mama omoni eza na ba émission eleka na lobby lelo oyo bato ya théâtre soki bakoza parce que baza déjà baingrate soki bakopréféré ke bayaka su kotourne na Bella te belva ozwa mwana mo bauti ndako aforme kata 2 jours alekise sur scène en tourné film etala na lobby bongo pourquoi il y a des gens oyo baza bazoba veut m'excuser non m'a des gens excusez lisusu loba continuer loba ma bipenza ya baba yende zela non il y a de bandeko boka bokitsa moi volume pardon continuer. Il y a de bougnoule. Ah non! Oh bon ça la banine que Madame Belvi, au moins tout temps on a savoir faire non eza world. Il faut loukaper au pesa na bato. C'est ça. Belvi ba pesa ye trophée ya parmi 50 femmes qui inspirent. Si la a trophée pour Kumpanda Sombela, si la inspiré Banana Kindumba, c'est ça la différence. Si quand Belvi a eu meilleur scénariste d'Afrique centrale, a eu trophée, il y a parmi les 50 femmes qui inspirent, des trophées wana eza déjà kilo moro munene. C'est ça. Il fallait démontrer. Mais même c'est pas besoin qu'il 50 femmes qui inspirent. Et il y a Kumpanda Sombela qui yaki butu moko apesi kupanda sombeli lobela télé pardon yango wana moni Belleville lelo oyo atali abino koyebonga na yebi il faut na kabola ngona bat c'est ça ba maria bategra baza déjà il faut que génération mususu pour atelier si la kokotangisa mutu te so ka incapable de diriger tournage bon atelier le quoi Belleville au sala wana parce que ngana okende te ko o batu ba boy ko ya ko tourner na ko zonga kana sila il faut batu anu tele baya te balamba balia Belleville za be yo zaka sila kasi on a lobby tant ba ya ko loba parce que batu ba osaba analyse na eza batu sila tant ba ya loba si la incapable de diriger tournage bon ça l'atelier moi non ayé ton nom vide sur le plan artistique il y a ma boké on peut ça y est à comme moi savoir faire si la okoko ça la moté si la incapable de diriger bon ma beka si incapable de diriger même tournage incapable de comment pense quoi atelier mais tout le monde a comme un film de silat on a pas comment commander pour par rapport à Sony si la salle sont direct pe na boto bandi na carnet dala na bi baba kuka ya ngoponga wonga na lobaka ekomaka je mets tout le monde en défi en défi bo sale la ngabo filmer biso si la nenga la tarabilamba nenga la tarageni nenga la takabuchu bo filmer la biso bo lakisa biso na matanga maboli wala bo ba filma baba nde biso sila na carnet
Abandi au coma. Abandi au coma. Télé-réalité. Parce qu'il y a Belle-Vie, Bamona. Belle-Vie, ce qui est inspiration, il y a Fongoli Saki. Carnet, attends la fête, attends la matanga. Atie mon colo toto. Si la coma wapi. Si la attend comaté. Si la attend ça la atelier té. Baba Cook. Tokasi kutu Vincent ndenga ya makambo ebonga eloko pe lisusu exact. Ah, oui, lobi bo bunda na ba film eloko ezala te ndenge nini. Yimta loba clair eloko na suka loba pe na bi to bunda na ba film o batie o kuna batie. Après tout monde yama ya yeke abi si la zo mene. Si la phase a maele. Vincent na chaîne na eza chaîne nini. Comment yo kan sa yenda obongiselo ba chaîne. Ça reste à vérifier. Mon chaîne eza mabe. Ça reste à vérifier. Pardon, la soukia. Voilà, merci beaucoup. Bien que ça. Boy parti gaya oti na avocat. Na za ba limite nanga. Oui. Mais place en okimi hein. Na tiki nanga. Te okimi. Te. Te okimi. Parti ka ba ça na punition so ba kaninga. Ah oti na avocat après 3 jours. Ya on na soukia la bien no bien kama. Te, avant de faire ça bien ka na tuni question. Na zo ya la ngaye. Na tuni question. Na tuni question. Hier, bon, sa chaîne, il y a si la thé. Hier, mon chaîne, il y a pesé ma bête. Bon, on a combien de tels points que si là? Thé, c'est que yon go s'appelle ma bé, si faut tout si caillou. Bien qu'à pardon, tout comme yo maman. Les loboué atelier. Ben vers préparer à venir pour éviter que kalaté bande ko ni on so boti caillé. Ya on préparer à venir à sika. Non, biso. Omoni ba comédien na biso mboka ba icône. OK. Et majorité ba vanda ba pesa ka Belle-Vie merci. Pelo soto na scène ba kombo na biso ezato bungi te na avenue ba pia biso respect. C'est grâce à Bella Production. Baza ba tanzala ba lokoso. Ozomona. Ba lela bilo na tournage. Ozomona ebele ba qualifier bango na bandenge moko boye ebele ba traiter bango mais lelo Bella Production ozomona etia bango na place na bango epesa bango ba respect epesi bango ba valeur et ça dit que lelo mutu papa moko yeba ke mona ngai fasi sa classe parent moko fatia moi ni université il faut na zanda kuna ngai ya kafu na so mamutu kana c'est grâce à Bella à l'époque ezalate o bazaka ba o bango banolo bato noko zoa ba somme ba 1500 à l'époque mais batika la ko s'organiser mais na $50 ozomona tout ça semblant c'est grâce à Bella lelo to moni ba comédien lelo bazana ba valeur c'est ça lelo to moni ba comédien pe ba Nigeria ba va di place moko ba reconnaître ici péchant moko za na Congo grâce Nzolo moko za na Congo ozomona d'abord ngai na atelier oyo na pesi madame Belle-Vie félicitations parce que madame Belle-Vie aza lobia donc lobia donc aza lobia bato bakoya na sima na ya bategra na théâtre a préparer bango ya na yebiso soto ziba garçon ba ngana kendaka na body c'est un beau garçon hein oui voilà parce avant de quelque part na ndaku na bango kitoko na aspect physique na ye comédie ne tout wana na ndaku ayebaki kobimisango te ma vanda tala bino na ko vancha bote na ngana ndaku te na ko vancha na aro na ngonza ba pesinga na ko lukonka te et que non ka ba chéri moko boyebo na bote il faut na pesi nango un plus lobina za la mutu na société voilà mais to lo baboye na nani mpandi msupe to mona nani bazo bimisa mutu moko bo azotia azobimisa lolemu libanda sondeni nazo jouer le kwa moi kizengi moko boye to mona ki paza ki lo hotel lo mo tanga ye wana ni wana azo jouer mpanja SBT na ebita yo ebite na ebite otikalo mona na tikalo mona ete ngai na ebika bombo na ambulance na ebika bobo na ambulance et tout hein ozomona omoni Bella tala omoni toza eza problème ye famille libota toza na la mutu azobimisa étoile moko bimisa ye mo mfela bombo za mwana ete misho za mwana ete ute padinana nzambe ozomona na kizengi na biso déjà bongo ida bien abisi mwana na kizengi continue lo biaka ite pirai bari ba bombo tabado ngayo te batacho beti mwana kizengi ozomona non faut me ceci là
biso na famille Bota jusqu'à présent tu as un problème donc biso comment tu as un problème soki supposons deux abonnés na bela na bana biso ba deux basé belé c'est ça oui ozomona soki total maman dina na bona ko jouer na bela na biso to na ba dina na Anaïs azawana mais quand même bozo ko affirmer yango mama ndeko balobi ke kala te ba ndeko nyonso bo bokisa na bango belvi muto bokisa yaya omoni bato balongwa na bela Tchana mutuna yo, bato tout balongwa na bela, tozui butu, azé censé apese l'autre côté na bela production. Bijou la reine, a contribué ni, tandis que kutu belle vie, a bané ko contribuer na vie na bango na ba $100 na ye. Yo yebisanga ibutu bana longwa na bela. Obika belle vie aza kimi apema po mutu mo ya kuiti. Ya santa ma be bongo na bela aza souté. La santa ma be. C'est aussi bijou la reine mutu mo Ninja 40. Ah non. La belle production à Zate. Yemsa biso bon pas sinino bel oh madame Bellevie on va na regretter bango. Madame Bellevie a regretté Davina, a regretté Sylvie et Seka. A regretté Soibutu. Madame a regretté Kaye il est là boy. La papa moko. Ibutu ada etala. Ada ilunga. Papa pas lire. Attendez. Est-ce que papa na mukile zaka Ibutu? Papa, la comédie est forcing wana. Non, biso. Ça dit comédie. Comédie fait bêtise, je me comédie à Malunga. Moutou faut ça la comédie au passer message et puis au éduquer masse. Parce que c'est éducateur à masse. Oui, oui, c'est ça. Yo papa lui a joué papa Bellevie, papa moko boya pas si bona bobona. Tout le monde qui a ngwa papa liat. Tala. Bellevie a mutu mususu. Voilà. Babobo, batournaka na bango. Mais ni ne sali bango. Fula. Fula ya bota buko bona. Fula ya bota buko bona. Fula. Yo fuli bango. O tepeka lokwa mwana nani? Mwana sila. Tu jamais. Bali ba tete o sabe nzobo bota mwana moyo boti mwa kize. Pendant tout continuer. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer, toujours. En tout cas, toujours kende malembe vers chute. Il y a une mission na biso pour na ebele à boyer. Voilà, merci beaucoup. Bon, vous comprenez le temps, on fou là na bango. Donc continuer mu qui est kaka. Question na suki za boyer. Ya kasanga. Tout ça non moi analyse. Dans la posa yo pesangai non 4 icônes. CPI au Pessinga Combo il y a 4 icônes. Oh bientôt otanga te. Ba icône o nga na otangi la bino. So bino botangi ya bino. Après nga siko na nzotangi la bino ba icône bino bo tuye bisanga. Ba to bino bo zangisa. Nga bino bo tuye bisanga aza icône to za icône te. To bandi pas bien kazanga. Wafona kanga misu. To bandi pas bien kazanga. Kanga misu bien ka. 4 icônes. Kanga misu ser. Oyo yebi. To bandi na wali bosu. Natanga? Tutanga. Oui, tanga ka kombo esi na. Mabo Mengo 1. Mama Bele 2. Mame Waso 3. Yo aba mama. Papa Kwedi Tosuki na yo 4. CPI. T Tosuki na 4 voilà. CPI. 4 icônes. Il y a théâtre. Baba. Il y a liboso. Na 4 wana, bevia mi ma charge à 4. T'es belle vie. Toujours icône ou banda. Exoyo lingo ndibisanga ni. Na ko reconnaître icône mo côté. Icône na kaza belle vie c'est tout. Yo icône na ça na théâtre. Belle vie. Oh belle vie sala mutu ta salango. C'est bon to. Bana ba mikono to na ba respect belé papa belle vie baza maman belle vie baza. Nazo reconnaître toi baza ba pépé na biso mais ngai na boy na ngai na 4 icônes autant te belle vie kaka. Papa Masumu. Asa icône, le icône était bien kaka. Asa icône en mboka. C'est pays. Belle vie. Modéro Totokani. Icône. Icône. Asa icône te? Asala ni na mboko. Nzambe. Ni na mboko yo. Ata yo mboko. Po nini bo lu kwa ba problème bo. Ozelo te na mboko yo. Natuna. Modera koma nini na mboko yo. Marie-Hélène.
Actrice comédienne. Bianca. Icône to icône. Arabe parmi ba icône en boka. Toujours Kendi. Yalouli. Non de communauté d'autres. Yo! Ozani nani na mboko yo yo. Asa icône to icône. Nalobe. Loba. Lolenda pamba. Ozelote na mboko yo yo. Icône to icône. Donc il aime ça dans cité to cité awa. Maria icône. Maria Longondo icône. Sivi ese kaza icône. Kilimanjaro. Non. Kilimanjaro. Ninja garanti. Kiaya. Marina Laba. Icône. Icône en boka. Yagabi, Bianca. Tout ça, c'est tout ça. Bon, c'est une émission. Donc, quand il y a une émission. Conception, je vais faire Pardon. Maléa. Tu es là, tu es là. Il est malé à l'homme de Moussous. Yagabi. Coquette Sasa. Coquette Sasa. Icône to icône. Coquette Sasa. Thérésia. Tu vas dire. Icône to icône. Aya maman na kufite maman yo akomo bela lelo na lobi to souhaiter te ko ba sokole Bianca Ma top. Tout cas dans cette émission. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. En tout cas, vous étiez très nombreux de nous suivre. En tout cas, émission va nous abonner. Et ngato banam soto suito do suka kana ba. Wana suka boye. Na ba icône. Ma icône. Vous étiez très nombreux en tout cas en train de nous suivre. Il y a pas toi. Makasi. Merci bon. Ya côté ya ba kombo ya ba icône mususu to ko tuna bango soki bazo reconnaître bango étant que ba icône to ba icône te. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. En tout cas, nous sommes déjà à la fin. Bianca Zanga, mot de la fin et puis ba dédicace. Voilà, mot de la fin nanga isa que non ba tu vas comprendre moni ko luko bazo luka ba se mesurer belle vie na ba nyanga la kata donc on mélange pas le patron et le domestique quoi. Voilà. Donc on mélange pas les torchons et le serviette. En tout cas, poutine de l'écriture. Bilomo bozomona, les abakouk, ce sont des torchons. Bozomona. Et le serviette, c'est belle production. Madame Belleville, a paiement, plus c'est contre un resto. En tout cas, bravo poutine de l'écriture. Parce que anniversaire, pour le moment, tout le monde a moto et carna film à Yesu. Ceux qui poussent plus loin les sous tout le monde Marie-Clarence. Ça là au rapide. Donc ceux qui au rapide, ceux qui au rapide. Donc Marie-Clarence wana ça a film dans la classe universitaire wana en tout cas anniversaire en tout cas anniversaire à Belleville pour le moment la maman chérie Azana a été il y a Sylvine Jolie Belleville Azana a un anniversaire c'est bon maman José Lousadissou maman Claudine Bokatola maman Niba Super maman Yvan Longombo hein Duchesse Evelyne Tsunani, mais pas un anniversaire. Bon séjour à toi, mamie, t'as dit de Belgique, na Massasa, mes filles, ça bon séjour ici, na Katia Babela Bakoko. En tout cas, Exode Mikebi, merci pour le plateau qui te rebond et merci à CPI. Voilà, merci beaucoup CPI. Mot de la fin et puis ma dédicace. Bandeko Balandi bo retenir moi. Atelier au Belleville à Sali si la Koko Salam. Merci. Atelier au Belleville à Sali au Belleville au Salata Vincent Koko Salam. Seigneur. Yango bo retenir bon so ba critiquer atelier parce que ça manque à savoir-faire et puis capacité ya savoir-faire des hommes manqués bango ba lula ba quoi envier oyo Belleville au Sala. Nani bazo envier. Si là. Non, continue, libisane à tout. Lokola zo kwa vie yango akoko sala ngote ameka tu na Vincent bo est-ce que sala atelier na Vincent binga na kokate ngana mesa na makambu na ye nini
Moi, Sambali, Madame Soye, yo. Maman, wana na okokate. Wana eza ba charge à Poutine. Na okokate. Ba dédicace, pardon. Tozo ma beto. Yango moni baleza bankulu na baleza bambwa, bazangisi kimia, bakomi ko critiquer atelier, en tout cas, bon Lucasila salelo mobo. Ya mode, Lucasila salelo ko mobo ici la mutatoboli théâtre ya Congo. Dédicace. Lyonnaise, Lucatala Belvi na ngenga bien. Luka moye o balo la pena bien. Aza sous mayonnaise te. Lyonnaise. O balo la ngenga boy potale bien. Ba dédicace. Bote belé na pas article. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'élève de casse l'artiste, je suis Exode Mikebi. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo. Et pourquoi pas dire un grand merci à la maman, ma petite sœur chérie, Eldine Mikebi. Voilà, et puis Claudine Bawete, bon séjour à Kinshasa, aux ongles déjà, dans ma belle à Coco. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Comme je dis toujours, le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, qui est la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye.